bino ba Congolais bozwi ngai bobwaki ngai lokola nakomi paka tala mwasi akema ngai naza kaka ngai moko yango wana kaka busunga ngai kobusana ngai te na biloko ya kolia na makambo ya ndako soko busungi ngai wana esili na kovivre na ngai ti mokolo nzambe akozwa ngai mbosoko bozotindela ngai ata mwambo kisi stoma malali stoma esilaka te ezali nde kolandisa kisi kolandisa kisi wana eza kosenga mbongo kisi yango sombama na combien kisi wana nasombaka yango en tout cas eza 5000 amoyo kuna azala mobali te locataire lopango nanga kaka nde mobali kaka moko ozokomona isili ngai so 17h tuna bato bazali awa 17h nga na koti na ndako la kango porte na ngai basalisa ngai kaka bosunga nga pa na ndako bosunga ngai meloko ya kolia mpe bosungaka ngai biloko mibale wana ndako na biloko ya kolia ngai sika nazala posa eloko moko na mokili te kaka naza kovanda na zela mokolo nini nzambe akobenga ngai me pasi wana ezosila te kobanda tobandaki na 60 tina mwina lelo moto akusa yo te pasi eza kosila te te kaka nazali na yango kaka ya bozangi moto akosunga ngai aza te bana solo tobotaki bana bana baza kola pigeon te basoda ya Kamanyola bakufaki ebele alors biso tokendaki te yango wana Mobutu alobi mpona nini yo tindaki basoda ya kala te yoke kotinda basoda ya bana mike bakibe baki koboma bango na shaba eloko okanda Mobutu abinganaki biso ikopesa yo ata indemnité de sortie te olie nazonga na ngai na manyema ateki ngai tala esika ngai nayi kovanda Michel Mayabou. Voulez-vous savoir le meilleur de nous sur Congo Gold Télévision? N'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez pour s'abonner. Quoi faire? C'était là seulement là nous pouvons quoi faire pour être abonné de Congo Gold Télévision. Au Pousanika Kamoke Moke Bisika Bakomi abonné. S'abonner place wana bangonga ko bimela yo wana eza bangonga to benga na français bangonga ya notification au fini ya liboso place ma papo esa libo nde bisika okokoma mala moko abonné ya Congo Gold Télévision nyoso we kokota na kati ya Congo Gold Télévision e kozanga te kokomela yo na téléphone na yo na machine na yo na télévision na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle au Bokozobiso partout dans le monde. C'est BLB, moi votre humble servante Stella Somana Essa Gaillard, autrement dit tout de la presse. Je dis un grand merci à les bons dieux Oyakutani Singana Bino Mokolo Alelo. Je dis un grand merci à le boss le plus charismatique Papa Michel Mbayabo, le boss, c'est le boss de tous les boss depuis 4 saisons. Je vous salue. Je dis un grand merci à toute la famille Mbayabo, en particulier là je vois directement maman Lili Mbayabo, je vois maman Madom Mbayabo, je vois Célé Mbayabo le qui a boss à boss, et pourquoi pas à vous Pikas Mbayabo, je vous salue depuis Bisika Pibozoa. Mais je dis un grand merci à toi qui est derrière la caméra, merci. Je dis un grand merci à Jerry Kobetox, prophète de discipline, autrement dit
procureur de la presse, et puis pourquoi pas à toi, Belle-Vie Kondi, la patronne à moi Sinzambe, baé na gauche, baé na droite, tokoko ya te biso belongo na Nzambe, toko kenebe liboso. Je salue toute la famille Libo Tabambo Tebe na bino, et pourquoi pas na le Zabakouk, ya yemoko Sila Bissalu Bekam. Maman Bangaleki, maman Abisso, je vous salue. Et je dis encore merci à ma copine chérie à moi, Tania Baoso de longue jambe de l'internet. Et monsieur Labino n'a promis qu'il bino kalami était robanda kozwa. Partageons nos biens avec le pauvre, partageons nos biens et savoir plus. Je dis un grand merci na batutu ba kozali bakwa kolanda émission oyo. Na ebisa kibino ke tozo banda initiative ya kubanda kosala inde za ngoma beti. Mais faut toye ba pe bandani bazana ba difficulté de vivre, bandani bazana bazo vivre bien, nini otozo linga to sala pona mboka na biso Congo. J'espère que kozwa pe déjà ba action ya chef de l'état kalami était na Congo Gold Télévision ou déjà chef de l'état sali par rapport il y a 5 ans na ozo ke na kosila et puis to kozwa ba émission et belé ba SOS ezali awa ba 200 na orphelinat pe ezali awa. Si je suis même langage avec Murphy derrière la caméra, vous allez découvrir l'invité que je suis avec lui aujourd'hui. Il va essayer un peu de nous parler de lui, qui est le messier, qui est le papa que je suis avec lui sur ce plateau. Si je suis même langage avec toi Murphy, fongo la caméra ba abonné na nga Congo Gold, ba mon a déjà invité nanga. Bonjour papa. Bonjour. Oui, santé papa. Santé nazali moi bien. Santé aux moi bien. Là que j'ai le la biso kanzala. Nzala. Nzala. C'est nazali. Nazwa 19 000. Sanza mobimba 19 000 soke na wenza wabo. Na 19 ukuzonga na combien? Vraiment papa tout bandana maleme tintoye ba kombo na unani et puis to moni na teni. Oyebisa biso ozanani. Ngai nazali premier chef major, ex-premier chef major. On a côté Moussa Soda, le 15 janvier 1954, na Kindu, na province de Maniema. Mais na Sali Moussa Soda Mingi, c'est peu près 30 ans. Mais président de la République, Tango Alazaki Mobutu, Abimisaki Bissou, Pamba Nakanda, Abimisi Bissou. Général Bumba, na biso ba toto sala na ba belge nyonso abimisi biso par la force na kanda ya basoda na ye Kamanyola bakufaki na Siaba mitumba oyo ya 80 jours basoda ya Kamanyola bakufaki ebele. Alors biso tokendaki te yango wana Mobutu alobi mpona nini yo tindaki basoda ya kala te yoke kotinda basoda ya bana mike bakibe bakoki koboma bango na Siaba. Eloko kanda Mobutu abinganaki biso ekopesa yo ata indemnité de sortie te olie nazonga na ngai na Maniema ateki ngai tala esika ngai nayi kovanda. Ce que tu comprends bien, Kobengana Oyo, ancien président de Bisso Mobutu, c'est ce qu'on paie à son âme. Kobengana est un Bengani Mino Liazo, ça nous a manié Matiki Bino na Congo. Na Congo, à Tribisu na Kisasa. Au moment où Nazaki na moi en bongo ya Gwala, yo kuzwa pa moi place yo. Awa pele malama ya makelele. Pele makelele, papa pesa no kombo na batu bazolanda. Po kombo na ngai Ndezo Jean-Baptiste, Ndezo Jean-Baptiste. Comme on a grade na bimaki nango premier sergent major. Grade nous aki premier sergent major. Na nini ni wana? Wala ngai na koti Moussa Soda na 54. Ba grade bazoko pesa après 3 ans, après 4 ans. Mais le colonel Nazaki chef de garage. Bakoka ko pesa ngambo pete mingi te pona zo bongisela bango ba voiture no bongisela bango mituka abiso to pesa grade yango wala na bimaki na grade mingi te pena ndimi na ngai kaka eloko moko bakunjo ya sika papa Félix asalisa ngai tala ndenge na fandi na sali mingi na l'armée na sali na ba belge ti 54 à 60. La salle de Belge, 6 ans. La Belge, c'est Tikingaï. Bino ba Congolais, Bouzouingaï. Boboa Kingaï, le colonel a commis paka. La moitié à Kimangaï. Les Ekakangaï, Moko. Atabino, Talangaï.
moyena yamba bino malamu azade po la zona mwasi te. Merci beaucoup papa. Papa lobi moyen yamba biso malamu ezali te po azana mwasi te, mwasi akima. Mais papa tolinga toyeba avant to kota na vie privée na to mekampe ko solola ya likambo ya mboka na biso parce que to moni olati teni na biso ya mboka. Tango kota ki musala soda avantage nango ezalaki nini na tango oyo ya kobiki nazo embrasser musala soda avantage nango ezalaki nini? Ah, avantage nango tozaka kolia malamu. Koleka ba civil. Tozaki na makayabu, loso, mafuta, biloko nyonso Mungu wa okosomba te. Mbongo bakopesa na sanza muke. Kasi musala yino kosala na mbongo wala. Kasi sikoyo tokomi na pasi. Mais pasi wala ezosila te kobanda tobandaki na 60 tina mwina lelo mutakusa yote pasi za kusila te pasi ezosila te mais mutakokanisa biso bato tozala bamoye te aza te mutakolobela biso mpe aza te mboka eza nango mabe te biso bato nde toza mabe. Si tu as bien papa le bimbo que ça m'a bête biso batunde toza mabe, cela veut dire que si les lo oyo yo zwa kambongo na salaire comme il faut. Ah, salaire. Ce qu'on a yebisi bino mawa. Ce qu'on a yebisi bino mawa. Mawa, cela veut dire quoi papa? Et ça sonne pas na koloba yango. Ce qu'on a lobi yango batios bakondima te. 19 000 par mois. 19 000 francs congolais. 19 000 francs congolais. Sokola lingi nazo yango na pesa bino botala yango pambate bon toujours kambongo na finka akeko tuna na finka ancien combattant bozwa kambongo na finka botuni finka ancien combattant salaire na bango eza combien tout kuzwa yango sika sika kutu bakati ngai 500 bapesa nga 18 500. Oh, malgré ça muke me bakati le sous 500 bakati le sous finka kati. Oh, aza banque te. OK. Aza banque soko kati aza na raison na. Mais tout mois 19 500 yango, tout 19 000 francs yango chaque fin du mois aux kango papa. Ah, nazwa kango penza nazwa kango. Kasi ko vivre na ngai za kaka lokola bino bandeko. Bandeko bamsu sur la bimi kakawa. Ah, assez combattant, yakana lo, assez combattant 2000. Ah, assez combattant. Ko vivre na ngai yango. Kosalisa bazo salisa ngai. Basango pe basalisa ngai. Basango chaque fête ya basango Noël Pâques tout basalisa. Pe nani mukonzi na biso kabila. Nani Tshisekedi asalisa biso tango le ba fête asalisa tozwa kaya. Kasi mikolo mususu etekali kaka bandeko kaka. Kaka bandeko kaka tangu yoza kolia ozobwaka ya babato mususu basalisa pe mboka na biso Congo o bazana pasi bazo souffrir bazo zanga eloko ya kolia. Papa na nga difficulté na yo ekokota contexte oyo kokoma na difficulté pour se retrouver lelo bipa iboye na ngambu ya kaluka. La yawa boyo. Kozanga mbongo te mama. Kozanga mbongo. Ngana kubi. Kala ezalaki mosala ya soda ezalaki soko soda je passion bakopesa etere vide kelotonga omoni soko okenda kisa soko okota kaya basha kombata bon omati awa na ngomba awa na ipen na nani na delvoi okota kaya basha kombata ezali pa balobi soda soko abimi azaka na bamoya ya kotunga te. Yango toujours 5 papa Félix alukla biso terrain moko boyo ata biso moko to buta to beta tabatol apesa basi kombata mabele za mingi côté bateke paibo soko alukli biso mo place moko abibo na kati bo allez bo pesa basi kombata mabele oyo batonga tukotunga ole toka yuto ya kotungisa kabino bobo na boite Teresa te tere kumi pasi yo se combattant ukuzwa tere wapo tu yango moninga na kanga mebelebo
Yango tomoni yo kangami côté oyo mais papa kokota déjà na lopangu tomoni ndako eza deya kubukana baba chef bukani difficulté ni nozo courir place difficulté kaka nazali yango kaka ya busangi moto kusunga ngaya azati bana solo tobutaki bana bana bazakula pigeon te bon soko pigeon buti bana soko bana bakumi mikulu bakusala nini bakeko milukile mwana nanga mususu azali na Cameroun pasteur bili makubo yibi ba pasteur basenga kokosenga kasi bango bakabaka te ba pasteur basenga ka kosenga me bango bakabaka te bango bakabaka voilà papa zo bala mwana moko vraiment oui tango koyoka bia papa fundi ngai vraiment pasteur bisiko zali na Cameroun papa lo bibino bokabaka te ka kosenga kosenga kusenga mabonza bo batatala bino babuta bino bobuta na mansete te bobuta bale langa bazawala bale langa muso bakendaka Luanda ezake tango ya bana lunda ndeza kokonginde bale misatu ya basi bazakuna batindelanga kala bazokotindelanga ta $20 ikumimbula mitano nazwaka ta moko ta asona kanga. Pona nini bazosunga yo te papa oboti bana na yo baza na Cameroun baza na Bangola pona nini bazosunga yo te wala ndenda zokoloba ya solo pamba tenga za chrétien nakoko koshila te bana bapesa kanga te bati bazosunga ngai kaka bana moto susu to ndeko na nga mwasi ndeko na kulutu na nga mwasi azali malgré âge no zanango uzana yana yana nga azali âge ni yuza âge ngali azali na 87 ans 87 ans bon bon kulutu na zana âge na 90 ans azali aona kitambo sike famille no boza bien bozo kola makasi te pali kambola moto te biso tokoli ni kambola moto te tozo bonda etumba na boma moto pamba te soko la moni ennemi na bumi oyo wana ndela loba ya solo na boma ke bato te to boma ke bato to bundi bingala bundi bitumba mingi mama na bundi bitumba mingi na bundi baluba na baluba ya mbushima na baluba ya Katanga bayoka bazako koyoka te kubuma kubeta minduki batolotolo mona batamo bazako kowela mabele baluba ya Kananga balingaki baluba ya Mbushima te babenganaki bango yango bakenda kosala province na bango na bakwanga oyo ukaka Mbushima na 59 na 1959 bitumba wana bistu banda bitumba ya Liambo tango ba Belge totikali lisusu bitumba ya Mulele na 60 ba colonel bakufi kone tiati akufi na kenya Kisangani major Mudimbi major Vango colonel Ebeya tala minga nazali dans milieu na ondeza ikaba colonel ba général baza kubuma bango baza kolinga bakonzi te mingi te so bakange mokonzi fo babuma yo wana banguna banguna na bundi mingi na bundi ya badia boss ya badia boss bon Bodenar Scram Jean Scram bino batutanga na classe boyokaki Jean Scram ndenga asalaki na Congo ngale bundi tumba Jean Scram na bengali na Kisanga ngayo na bundi komala nga bote yo bundi soki il faut ta la caméra o lobelo ko moko pa bakonja mboka bakonja mboka na pese bango merci ndenge bazoko batila biso biso kotoyo bako batila biso tozo banga bakoluna batendela biso ba police ni ba soda mais ipo za soda ko bundati la bunda ngala za sola makasi ngala za sola makasi telezo kutu zo banga bango omikangela père moyo mona ndako zo mona te lopango eza non clôturé ndako eza boyeso bayeba kokubuka bakokubuka banda salani que salani mama yokuna azala mobali te sur locataire lopango langa kaka ndelo mobali kaka moko ozo komona ici
ngai so 17h tuna bato bazali 17h nga na koti na ndako na kanga porte na ngai na bima kalibanda te ozayo moko awa nazaka kanga moko na kati ya lopango monate. Bon, ça fait très mal, hein, ça fait très mal. Papa nangai tozokenda na kukoma na suka tonisko toyiba tokotisko na vie na yo siko. Ona totiko beta musala soda na yo parcours na ona musala soda osengi bakonza mboka ba renforcer sécurité na quartier obino bovandi par rapport ya bakulona. Siko na yo moko bo difficulté ni oyo yozo courir na vie na yo moko à part cause la soda. Ah, difficulté, la difficulté, parce que kaka ya kulia. Kulia, nga soko na lena nga isili. Na se pli na lali. Chaque jour. Naliaka fort. Naliaka. Na somande tungisaka ngai, pas docteur na ngai la naliaka mingi te. Ata nazo kanzala nalia ndabo. Estomande zotungisa ngai. Soki mbula ebandi awa ovivaka ndenge ni pozaka yo moko mona makelele na sima na yo soki mbula ebeti ovivaka ndenge soko makelele ebeti na kuvanda kaka na nsala na kuvanda ti tamuso mai kotaka na ndako awa mai kotela kangai soko po mai kotela ote ozosenga nini pardon mingi na sengi na bakonzi bamona mpe mawa kusalisa mobola ezaka na intérêt makasi na yo moto ozosalisa mobola bakbongisela ngai place ya ngai ya kovanda ata ndako ya brique ata ndako ya tolo mais ezala na matériable ya makasi oyo basalelaki ngai eza bois de coffrage eumala kopola te basalisa ngai kaka bosonga ngai mpa na ndako bosonga ngai biloko ya kolia mpe bosongaka ngai biloko mibale wana ndako na biloko ya kolia ngai sika oyo nazala posa eloko moko na mokili te kaka naza kovanda nazela mokolo nini nzambe akobenga ngai kasi tala nano yaya na ngai akukusi mwasi akukusi 90 ngai nakanisela okokisa 100 ozali kam na moto te kokokisa 100 ans namoni obetisi te lobi bato basunga yo na ndako place ya kolala na makamna mpona kolia no fiske ata biloko ya kolia ozangaka te ti mokolo nzambe akolobaki abenga yo abengi yo okenda mais oza na baninga te osala na bango mosala oyo mpo okoki kokenda en tout cas mama eloko wana yo lobi baza te baza na sia mabele bapola tuna bato nyonso ngai nabimaka te nakende kotala nani bo nyonso awa na quartier nyonso asekompeta kaka tikala kaka nga moko nakaluka na quartier na kamabaya na kamabaya awa naza kaka nga moko nyonso bakufa tozalaki na bango bakufa bamosusu 5 ans tina mwana lelo kaka nga moto balobaka na nga bato batiolaka nga oyo azilaka nini balinga na ye bakufa azilaka nini ngai nazali kasi na 87 ans soko nzambe asalisi ata ba 90 nakonyata kaka condition de vivre kaka na mwa mama nga moko navandaka nga moko ukambo ya boluba ya solo nga za chrétien nakendaka na ndako ya mutu nini nakokenda soko natamboli awa tina kokoma ngiringiri nakomona moto akopesa nga mbote te bamama tobina na bango ntango ya bawendo boto namonaka ata moko te baza kobinga nga za namonaka bango te. Merci beaucoup na balandino surtout ya Congo Gold Télévision. J'espère bao bayo kakamote mama wa kosunga batu. J'espère boyo ki papa na biso za ancien combattant. Tango ya papa na biso Mobutu a travaillé ki pe na mboka na biso comme il faut. Abunda pe bitumba bozo kaninga zo baba bitumba oya bunda le msunga kutata solo kubota mate. Mais lisungi na yaza kosenga ezali bo sunga e bisika ya kolala e baby ndako salami na babwa de coffrage o ese baby e poli. Risque ezali ke mbula soki beti makasi makela ko zala za ya kolala pe makele ememinda kuni kaka nde bozo mona merfezo la kisabino ndaku ya papa ndenge bozo mona wana donc cela veut dire que moi tol la yo
moi triplex na yo moi libaya na yo ko tonga ndaku ya papa et kozanga te koleka na nzela na ye papa to komo komanda na suka ce qu'il faut loba quelque chose osenga quelque chose et pas batunyo so bazolanda yo o baza a pe o baza na ba diaspora bon eloko mosusu mosusu ya kosengeza te kaka oyenga na lobi yango wana kaka busunga ngai kubusana ngai te na biloko ya kolia na makambo ya ndako soko busungi ngai wana esili na kuvivre na ngai ti mokolo nzambe akozwa ngai mbosoko bozotindela ngai ata mwambo pakisha stoma malale stoma esilaka te ezali nde kolandisa kisi kolandisa kisi wali eza kosenga mbongo kisi yango sombama na combien kisi wana nasombaka yango en tout cas eza 5000 polygel soko 5000 molangi mpenza molangi 5000 donc omelaka molangi ya polygène presque chaque jour te namelaka soko ntango libumu ebandi ngai na bandi koyoka pati kwe ngabi stoma nakoki kosomba soko nasombi la bondeli bakosombela ngai donc kobondela bonde ça veut dire que osengi bato ti bakokiselo mbongo wana kosomba motema malamu asombeli ngai mais oza nango juste esika eza te ata moko ezali te ya comprimé polygel ya comprimé mpe ezali bakalma kaka kalma kaka mais makasi simba koza oya mai mais ezate ata moko ezate si lokola tozoloba. D'accord, merci beaucoup maman Mado, merci beaucoup na maman Lilian, maman Lili, je dis un grand merci na papa Michel Mbayabo le boss, ba tout à motema malamu. Je dis un grand merci à toi Janine LBZ. Donc ONG ezo sunga batu, ezo sunga babola, ezo sunga orphelin, ezo sunga pe ba veuve. Donc tala pe papa azawa LBZ. Donc orphelinat plutôt quoi ONG ya maman na biso Janine la coordonnatrice Mambote Beno depuis 4 saisons, yope kabata bisou. Tala papa lobi bosunga atana polygène na pamba atana maya komela atana eloko kolia parce que âge est déjà avancé. Papa il y a 85 ans, a 87 ans disons, a ko senga eloko pe babenge pendoki. Mais tala âge ya komina ngo bilenge na biso ebele tozo komati. C'est que likambo na moto te kaka ndalo biki azali kambona moto te papa to komina suka soki za na bato ko kopesa bambote. Mbote la kopesa mbote na kopesa mbote la nene la kopesa la général Kalume tout ça que la Moussa Soda ok général Kalume ayebingai tout ça que la Kaibea na sonankulu pe na Kaibea azaki ministre de l'intérieur la gouvernement ya Kabila bon ye moninga akuma mokonzi kasi biso tozanga kamona na pesi ye mbote na pesi pele mbote na mona nanga vovi mona nanga kabibi mona nanga Nico donc pasteur Nico azana Cameroun na pesi mbote na Jean azali na Angola na pesi mbote na Gode azali Angola na pesi mbote na bana ya ndeko na ngai bazala Angola nyoso ngai ndezo la pesi bino mbote bon madame no pesi ngala ko pesi mbote te to sala mariage rédigé la 82 akiminga tikinga charge ya bana atiki pona nini atika kito tuni pete mama tika kio pona nini pasote tango bi paso makimi sika kimakala kimakala na 89 depuis 89 vous êtes célibataire célibataire moussalataire chômeur oh là là voilà déjà nga sa passion nga pe la pension kobanda 79 la joie pension tina muina lelo na sali la compagnie mon côté bon
merci beaucoup papa. Merci na babonné surtout ya Congo Gold Télévision. Kaka nene bisa kibino ne bandeli. Soko lingi bilili nyonso ya Congo Gold Télévision et comme la ko bisika wapi nyonso ozwami oye osabonner bisika bakomi abonnement. Abonnez-vous donc osabonner parce komi abonner, s'abonner, osabonner wana et puis ba flèche de notification ko bima ba cloche de notification ko bima na bino wana au fini na oya liboso tia mapapu na oboye. Nyonso ostela so mana ko kotisa toutes les activités, toutes les actions et ko Congo Gold Télévision et Coco me la pébino. Je dis un grand merci na Selem Bayabo le boss, le boss, sa boss, place au bois canabar, talabilanga kitoko kolona yangoyo, maman Janine SBZ, place à Koboaka yangoyo. Papa Nanga le boss le plus charismatique Michel Bayabo place ya Koboaka yango Sandrine Bebonga ya Pembe place ya Koboaka yango libulu malamu ya Koboaka yango Nathan Bukaka ma à l'aise depuis Paris place ya Koboaka pe yango. Je dis encore merci à tout bako zoli bako ya kolanda biso papa zo senga lisungi aena teni na été pour la salle que naza soda no Alexis qui a salé la capé écolo a serva capé mboka na biso melelo oyo. Il se retrouve de rien du tout, comme nous pouvons dire, il se retrouve de rien du tout. Donc, ce qui est au lingo sunga papa, numéro ezawana affiché au bengi numéro wana. Ce qui pour lobby que papa aya lisusu pour ekozelo ko bino bobombeli akoya lisusu bukumo na na bilili pour me camper ko récupérer biloko nyonso o beaucoup pesa. Et j'espère que a on a Congo Gold Télévision batemite mayamawa bato baluka ko sunga bato basali bo sunga papa oyo a serva ki mboka na biso pendant un grand temps, un bout de temps na mboka na biso Congo oyo et le zaka Zahir, Lelo et Koma Congo. Je dis un grand merci à toi. Merci derrière la caméra. Merci à Jerry Kobetok 207 de la presse. Merci à Tania Baos de Longue Jambe de l'Internet. Merci à Junior Tofla Bassele. Merci à Hervé Bassele Kamata Bisou. Je dis un grand merci à toi. Tonton Bouila, la paix du cœur, je te salue depuis quelque part. Kamata Bisou Yayo. Bambo Tebe Nayo. Quant à moi et vous, on se retrouve à la prochaine numéro avec une autre émission. Bye. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Michel Mayabou.